Motepeli na France, cathédrale Etumbami, tout le monde vient au l'église catholique peut être chrétienne. Ngana loba makambo depuis kala. Église Nzambe ezakana biloko yo te. Ba catholique yo nde bango bato ba ko favoriser ba pédophilie. Différence ni ezali croix au lati na ba croix ba tsaka na pa église catholique. Eza ba pratique ya mabe. Na zong si Jésus na Christ. Et soit qui ote? Te yo swanga na neni. Oh. Te elonga na se montsama na croix. Da fola ta croix. Ezali elembo ya ba révérend. Osoka li solo mutasali aller retour na catholique. Aller retour. On a moni na ba photo. Voyez? Et bateau tu dois reconnaître connaître bateau ba comprendre qui de ba côté mouvement ya renouveau charismatique bango wana nde baza bateau ba fungwa ma miso. Ba présentant encore ba statut pour la qui ça réellement. Voyez? Catholique hein? Na makambo ba pasteur ba sali bateau babi anga na zone na catholique. Maman metanda ma bi jeep semeno. Maman metanda ma bi jeep semeno. Te yo swanga na neni. Oh, nga swinga da kwa nkolo peli mo. Elo nga dia to na lobi catholique na ba cathédrale makambo e biloko ça c'est pas l'église de Dieu. Pasteur to évidemment pasteur mo pali ambon église. On nga na ba pasteur église de réveil ba représentant ya RC. Ba papa na biso neti ba kankenza ba papa na biso ba Sony, ba papa na biso ba nani ba dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment où nous voulons débuter notre émission. Que tu nous assistes du début jusqu'à la fin. Que ton esprit nous assiste, Père éternel. Merci mon Dieu, parce que là où toi tu règnes, Jésus, c'est là est l'absence totale du diable. Règne parmi nous car tu es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, shalom chez vous, très chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue sur Nazaréen TV. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est une chaîne qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Avec la princesse de l'Éternel, on est ensemble. Jésus-Christ est là, il est notre roi, notre rédempteur, le sauveur de l'humanité. Il s'appelle le roi des rois. Je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, dans cette émission Table Sainte, nous recevons le pasteur Diarto Malouano. C'est bel et bien lui, mon invité spécial du jour. Comme vous le savez, Table Sainte, une émission qui édifie les enfants de Dieu autour de sujets importants. Nous réunissons les hommes de Dieu, nous invitons les hommes de Dieu autour de sujets importants dans cette émission. Mais ça sera un peu chaud aujourd'hui, comme à l'accoutumée. Je demande un peu à la régie de me lancer un élément avec Alain Kiakala. Si possible, Alain Kiakala, donnez-nous un élément et on se retrouve tout juste après.
Nous sommes de retour sur ce plateau de NazarayanTV.com dans votre émission Tablette Sainte. Réjouissons-nous dans le Seigneur et consommez l'album Trône parce que l'album Trône c'est déjà en France, c'est déjà aux États-Unis. Voici numéro Izole Kawana. Il y a bateau beaucoup contacté pour que vous procurez Trône. Tungiselelanga Maman Marie-Claire Karawa depuis la France avec ce numéro. Aussi Nekab aux États-Unis avec ce numéro, mon manager. Donc pour que vous procurez album Oyo Trône, hein, Bazobi na Bazoye Manzambe na Minokonyo surtout. Ezate kana lingala na anglais na français te na balangue nyo surtout toye Manzambe tana munoko sika. Na munoko msusu ya sika donc. Tozoye Manzambe consommer l'album Trône calmement. Big salutation à maman Betty, Kokeleya, aussi papa Deo, hein, Kazadi, et toute la famille Kazadi, pourquoi pas papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud et Marlène depuis l'Afrique du Sud, nous vous aimons beaucoup. Papa Bia, que le Seigneur vous bénisse. Papa Dodo Mbongo aussi, des big salutations. Je regarde déjà mon invité du jour à qui j'ai dit Shalom, évêque, mon évêque. Oui, merci, Shalom, c'est pasteur Diato bien, révérend Diato Malouano. Shalom, merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Ça fait bail, hein? Et ça fait bail, bien sûr, je suis là, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Oui. Vous êtes venu évêque? Non, je suis révérend. Révérend Diato, révérend pasteur Diato Malouano. Révérend pasteur Diato Malouano. Oui. Comment vous allez? La santé de l'église? Oui, la santé, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et l'église aussi. C'est lui-même qui prend soin de son œuvre, de son église, donc ça va. Et la santé du trône? Oui, trône, vraiment par la grâce. À Massina, là où moi je suis, trône, ça va vraiment. Les gens sont en train de chanter, de danser pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Oui. Nous bénissons le Seigneur. Si vous pouvez regarder la caméra, dire un mot aux enfants de Dieu avant que nous puissions entamer. Ce qui s'est passé à la France avec ces flammes de feu au épée dans la cathédrale de la France. Et on va jeter aussi un coup d'œil dans quelques vidéos pour traiter nous. Mais avant tout, laissons un peu le temps à l'homme de Dieu de saluer les enfants de Dieu si possible. Oui, j'ai dit shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre, dans ce grand site de Nazarien.com. Donc, j'ai dit bonjour, shalom, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, partout dans le monde entier. C'est bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Diato Malouano. Je me mets comme ça, par bon respect. C'est des gens qui signe respect pour la vrai. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La santé du corps du Christ au Congo? Oui, la santé du corps du Christ, ça va aussi par la grâce de Dieu. Parce que dire to kimibanga monto le belana makambo yo obanda ko dénoncer banda kala ya église monene oyo église catholique o lobela ngo ebele nangi no to sala exercice soki penda makambo de volaka et utakabina na mitima. Est-ce que parmi biloko o dénoncer église catholique au kotanga somi balé to pemisata? Merci Maman Tiffany. Parmi biloko na dénoncer na église catholique ezali ba pratique oya mabe o ngai na yebi pe na mona kuna na ba image o ba tchaka na église ya ba statue ya biloko ebelebele ba posa na kati église o bible epekisa me bango ba salaka yango tilelo donc biloko mibale na ko loba yango wana bible epekisa me bible en uti pa na bango uti pa na bango wana la bible dit toute écriture est inspirée par Dieu mais bango basali ke comme la bino boso ba pesi o coller ba to komisa quelque part eza ya yota. Parce que tout le monde na début émission. Toute écriture est inspirée par. Mais mon ton na komisa ki anga zwa ki anga. Yé pe batindela ki anga afongola ki liboke déjà. Yé déjà meka soupe. Ah oui biso marambo soupe al boso meka ki zende. Te Maman Tiffany. Ngana bi Bible za maloba nzambe. Maloba nzambe uti pa nzambe. Et bateau ba koma Bible ils ont été inspirés par le Seigneur. Voyez, donc c'est ça. Mais pasteur dire vous croyez en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Et nos frères aussi de l'Église catholique croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tout le monde dit comment on est l'église catholique. Je salue ma sœur Mireille là où elle est.
Vraiment, il y a moi makamko détecté, oyo molimo nzambe, oyo molimo nkolote, oyo ayeba ka to invité na émission oyo. Même makambo komeli église catholique. Botiki yango kaka boyi. Moto peli na France, cathédrale Tumbami, to molino bolobi l'église catholique peut baza ba chrétien. Oui, merci maman Tiffany. L'église catholique peut baza ba chrétien. Mais ba chrétien oyo ba bunga nzela baza ebele na catholique. Et bateau toujours reconnaître et connaître bateau ba comprendre qui de ba côté mouvement renouveau charismatique ba reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puis ba reconnaître ba action à Saint-Esprit bango wana de baza bateau ba fungwa ma miso mais ba ningo mususu wana baza na kati ya mabunga makasi. Oui, c'est vrai moto pelikuna to yango to vandeli a poto lobela vraiment makambo yango. Merci to mekana ko tia ba photo hein to le kana na ba photo ba tia so na ba photo et puis na ba image oyo bandeko ba kuti kuna na kati na itonga ya église catholique et puis to zonga to beta masolango ndenge ezali. Régie à vous. Ok, nous sommes de retour sur ce plateau de Nazaréen TV. Papa Diarto, Olandi, et Longonangaï. Impression à Yuzanini. Oui, merci beaucoup, Maman Tiffany. Nous avons biloko tant que question à Yambo. Ya Yambo, Koloba Keza, parmi biloko na denosaka. Église Nzambe, ezakana biloko yote. On a moni na ba photo. Voyez, ngana loba makambo depuis kala bande konangai. Église catholique ezali centre ya ba loge ya ba science ndenge na ndenge. Lelo ba preuve ya bilembo. C'est dit, nzamba zo bimisa makamusu na mpoasa malembe. Oyebi na kacha Bible soko tangi na mokanda Deutéronome chapitre 9 verset 12. Tango bana Israël ba sali ba nzambe abikeko. Nzambe abisi Moïse abitala peuple oyo tonyo kwamela oyo bimisi ba se faire corrompre. Donc ils ont été corrompus pour na kosala veau d'or. Donc nzamba sepela kite bato basala ekeko. Vous voyez? Donc ba statue na moni wana, ba photo na moni wana ekoki kozala na église nzambe te. Et cela prouve réellement lelo nga dire ton lobby catholique na ba cathédrale à makambo et biloko ça c'est pas l'église de Dieu. Tozana moko sima muninga totala nanu wana lolenge nini balakisi moto apesi sima na ye ni mutu na se akotala ka sexe na ye azamona muke to moni waneza azamona muke kolakisa nini wana oyebi ba bilembo elakisaka eloko esalamaka esika wana ba statue wana ezolakisa misala nini ezalaka place wana parce que ba présentant comme ba statue po elakisa réellement. Voyez, ba catholique oyo nde bango bato bako favoriser ba pédophilie ba pédophilie pédophilie ezali ba pratique oyo mwana moke na mokolo to pe kosala ba pratique moko oyo ezali anormal oyo nzamba lingite a boyi mais bango bako permettre ngo ba mariage ba homosexuel yango wana nde elemba photo to moni. Donc moto façon azali c'est honte ko bango même na média boy bato bazolanda biso eza mawa pe passe église ya nzambe. Ça c'est pas l'église de Dieu. Ezali ko dévoiler te tant musu batie bon babi ne to dévoiler ka ba to basala ka misala o to pamela ka ba to délivrer ka misala o. Au contraire basali publicité ya eloko wana basali publicité bisa bato ke non voilà nous ici ne ba pratique na biso yangoyo. Ezate ba dévoiler basali publicité ya ko lakisa ke toza na kati ya maski sataniste to na kati ya makambo oyo contraire na parole ya Nzambe, contraire na oyo Nzambe ya lobi. C'est ça. Mais quand la lobi était bataillé na statité balakisa ye na lolenge moko te ya kosala loko. Et dans la Deutéronome chapitre 27 verset 15. Maudit soit l'homme
mais on pasteur dire toto ke non malembe na kotanga Biblia alobete ko sala ekikote ekolakisa ngai na elakisa etalisaki ngai nzambe na zabo apekisi mais ke koneti kolakisa ke Yohana azalaki boye ke to pamilaka pédophilie kola apekisi yango te. Merci maman Tiffany. Bible lobi image taye nyonso osali ezala sali image ya nzambe labi onde nzambe image ya mama moko afiniki sharp alobi yende mamo ya bota nzambe image ya ngai bolumbu ya mwana ya mobali to ya mwasi eza ba pratique mabe différence ni ezali entre makambo tomoni na ndako nganga carrément différence ni ezali croix o lati na ba croix ba tsaka na pa Église catholique. Eza na elamba na kokola telexi elamba ya banganga nzambe. Et nakola ta teni muso labi oya banganga kisi différence ezali. Oyo ngana lati na tenue sacerdotale ezola saki muto aza consacré pour na œuvre sacrée ya nzambe. Mais bango pe kola ke bazali ba oyo bazali ya catholique parce que tout le monde ba croire, tout le monde ba chapelet la kisaka bango. Bino pe botishango wana peza image taillée. Batayango bien batie croix eza catholique te croix oza Seigneur Jésus a matin na quoi eza na signification yango non na zong si Jésus na kulusu te elonga na se montsama na croix da fola ta croix ezali elembo ya ba révérend moi dire que je suis révérend pasteur Bible lobeli que concernant ba tennis Bible lobeli to tanga kasi il y a pas de problème kasi on te pesa un verset pas sortir concernant ba tennis sacerdotale Bible lobeli yango alors kola ta croix on na tie ezali elembo ya banganga nzambe OK ya ba serviteur mais ba photo na ba statue otomoni elakisi te ke église nzambe différence yango ya solo to kokende malembe moto epeli pona yo sini wana ya moto epela na kati na cathédrale ezali esika monene eza esika mokete eza paroisse te eza penza esika ya monene cathédrale epeli moto esalaki ndenge. Oui, d'abord comment na moto epeli tant so ba vie humaine ekufaki kuna je ne sais pas mais tout monde a kaka moto nga personne na mona moto teke Satan tini moto to nzamba tini moto non et quand les sandi moko esalamaki je ne sais pas mais oyo biso to surtout ezaki nzoka ndako yango bombaka nde makambo boye yango nga na sutukeli alors esandi ne pelti moto il faut ba rechercher zala ba yeba epeli moto pona nini eswaki ote ti eswanga na neni nga esinga ndako ankolo epeli moto wana ndako ankolo te nzamba aza na basitaba bandako te ndako ankolo eza motema moto abongoli motema yambi Kristo nde kola ndima kovanda na kati na ye mais ndako ankolo eza bacharpente wana te eza te ndake mpeza 200 millions de dollars batonga ndako nzamba kovanda non pasteur basengi bambongo po ete batonga cathédrale bazongisa cathédrale ezonga yo esali yo ndenge nini est-ce que pesa mbongo wana mpe bato ya réveil so bapesi ekozala mabe te esali yo ndenge nini na likanisi wana basango bazwi église ya catholique ezwi déjà ngai na encourageaka bato basoutenaka misala ya nzambe kotonga temple ya nzambe eza mabe te na bible bato batongela nzambe batemple bazali moto ase dépouiller na babie na ye baor na ye ake kotongela nzambe eza mabe te mais soki bazotonga ndako ya nzambe te nde ngai na omona yango mabe na opia te po babikeko baimage tomoni na kata cathédrale badefile kango basala défilé ya baimage wana voilà baange na bamapapu na peut-être bamitu bacorne je ne sais pas bible obi maudit soit l'homme qui fait l'image taillée au tchango na kwa moko lobaka yende nzambe na biso tolanda non alors tant ba osenga mbongo ba tonga eloko ndenge wana bazongisa yango lisusu ngana koloba eza bonzambe te ba soutenir évangile eterma ba soutenir bato bana pasi ba bola ba soutenir bato baza na kubosenga mais kotonga ndako oyo elakisi ba image ya bikeko modèle oyo carrément bonzambe na kati to moni bonzambe ta mais bato ebele baiki bauta na catholique pasteur Dierto y compris pasteur Dierto na uta na catholique mais kosoyeba kina nzambe kuna balobi ne néglige pas la femme de ta jeunesse l'église de ta jeunesse yang atana mabeto na malamu nango yeba kikolo yesu kuna boni boko bwaka église catholique boy osoka lisolo mutasali aller retour na catholique aller retour bazali be sala ra ba aller te ba retour eza belé na ba catholique na makambo ba pasteur basali bato babi anga na zonga catholique ngana yo kana noté il est vrai que na uta na catholique et on est na catholique c'est que na mona ina ngabo lamu na catholique na mona nzambe na catholique te yanga na masoki na mona nzambe na catholique na kozonga te
Maman Tiffany ngai pasteur dire ton a une église catholique des fois. Ba salaka ba système ya ba renouveau charismatique. Il y a un ami berger à Kambara prière kuna et abenga kingai na kati ya église na baltar na bangoana. J'ai prêché l'évangile après 3 jours. Ba bengani frère wana na église. Il s'appelle Berger René. Sur la émission partout azali na PCM. Donc pour moi c'est parce que dans l'église nous balingi vérité en Nzambe te. Nzambe za na statut ya Maman Maria te. Nzambe na statut ya ebe kekoboche o Santo Paulo zala na biso ye nanya za na yo. Mais non, biso feta qui Pâques dimanche. Banane ba episa bino guana. Banane. Mais banane ba episa bino pasika. Ngana ebité ngana sepeli résurrection corona nga Seigneur Jésus. Et ça ba tempo ya église catholique. Mais non, ngana ebima mwana te. Dire que je ne sais pas. Bozo salela ba makam na bango misusu me bobo ya bango. Tout ça makambo ya Nzambe ya bango te. Tout ça makambo ya Nzambe ya bango te. Ah ba pasteur bon maman ba pasteur bazana nango. Pasteur dire to est-ce que oyebi déjà aux courant que zana batu fida ba kumu chambongo pour la construction à temple. Oui, nazo courant na ba kombo ya batu ba pesa ba mbongo na bango. Netina. Mutu apesi 200 millions de dollars. Responsable de marque Louis Vuitton. Na Christian Dior. Patron aza parmi ba riche à France. 200 millions bidon. Temple ko kufa ba zongi sango. Pour moi Jacques souci wana pourquoi ne pas soutenir. Bon bolingo wana ya temple ne ya makambo baby foka ke zonga. Au moins na temple ba récupérer biloko mibale. Courant des épaules. Et Kotian Sobe. Et quand on dit que la cathédrale depuis 1806. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katika ta saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubunga T, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Écoutez la cathédrale wana. Et là même aller ba protéger kuna zali
Tunique, il y a Saint-Louis. 2 biloko va protéger. Représentant Louis Daché, 200 millions. François Mogobo Paché, 100 millions responsables. Il y a marque Kiss. Il y a Yves Saint-Laurent. Il y a 100 millions. Ils sont beaucoup. Oh, il temple les autres là. Il faut que ça temple pour Makambo Zonga. Ils ont contribué. Mais l'église de Dieu, là, on prêche l'évangile. Qu'on se tenir évangélisation, ils ne font pas ça. Il y a des pauvres par-ci par-là, les gens pleurent. Pasteur dire tout ça, on va ça passe pas maté batu ba pesa bino bambon. Ce batu ba rokitika ba Louis Vuitton ba rokitika kuneza parce que ba moni sérieux zali. Ba yebi kezo kende ba romona temple mais boni ba pesa ba pasteur mbongo ba pasteur ba lia yango et temple tonga maté ba tonga ba temple ma bumu na bango na mabota na bango. Merci beaucoup maman Tiffany. Une très bonne question. Ngai pasteur dire ton homme ta pesa ngamo tonga temple, a mona temple na tongi. Nanu ba pesa ngamo na tonga temple te. Na côté le pasteur te yango na ba mission na rolinga mbalo vraiment toi na osala la part des choses hein ba pasteur te pasteur songolo mutalia mbong faut oyebi déjà au baliambo te yum to petit tantu ni keso yum ebi ngana yi na linga la d'une manière générale mais d'une manière générale ko sala ngo su bongo te o bisono so tiba to lia mbongo botongela nzambe temple na to oyebi déjà pasteur mo paliambo église o ngana yi ba pasteur église de réveil ba représentant o ba zaki na tout so ba changer bango ya RC papa na biso neti ba kankenza papa na biso ba Sony papa na biso ba nani ba kenaka pas chef de l'état ou la délégation ba pasteur église de réveil kuna ba kenaka bazwa quelque chose mais ya ke muta pesi mbongo en particulier bitonga église ça je ne sais pas mais mukolo pasteur dio to za mission abi sombela bana nzambe loko ngana na sta témoignage na plateau na rien ngana zo kolie uta poto et yé carton mutasali carton pasteur et loko non na kati ezate ya mwasi no pesate mais kabolela mama tel biloko la ete zawana pesa ba orphelin l'église no ba sapato lokela mso orphelin mo pesa boy c'est ce que j'ai fait na yamba pasteur msa uta France a payé pendant l'église tanga zonga tindi carton ba bible ya na distribuer la nenga loba donc non ça pas bible OK bon ba bible pasteur théâtre bon ba pasteur na besoin bible de na Congo bible te kama ko éviter za orphelin de okolonga kama mokote Bible. Mais si on a un côté, c'est on parmi les chrétiens n'a bénéficié Bible. Mais tant c'est destiné par frère Songolo na maman Songolo. Je vais remettre. Pourquoi ba compagnie minene loka ba Louis Vuitton, Bukanta ba baza ba pagano mais baza associé am salanzam. Te non seulement to kansela bango mabete to yeb makam to loba. Pasteur Dioto yambi oyebi ka pesa ba témoignage aloba ke auta na monde ya mabe. To yebi batwana vous savez, yana mutu sa soutenir makambo. Pourquoi je soutenir? Mais nous sommes à pesa, à dire que intérêt des accords des années. Mais nous avons la compassion. Mon neto babo, bana poto baza bana souci abatu bali. Atala bitete na ton orphelina. Na ton na salsa ba fele bana bala bana pasa lalate. Bana nsala, bana eloko liate. Batwana bali. Nous avons 200 millions au que pesa ngona temple ba biki kwa mabebi mi. Est-ce que songi batu bakota lola? Non. C'est quoi il va pratiquement ça la nakati kuna. Merci beaucoup. Tous on a les sous na régie tous les mamans commun car na cadre kaka ya makamba borfelina on ndenge pasteur dire talobi. J'ai dit merci à mon manager Nekab. Voilà pourquoi nous lançons ce message que bientôt l'album Trône hein, donc House of Hope en collaboration avec les Nazaréens bazoko ko pesa concert moko ya charité oyo ko ekokendo sunga borfelin pour bazunga la classe na septembre awa ndenge bana bazunga la classe donc production ana ekozala autour ya album Trône oyo ya la sœur Tiffany donc bateau non surtout bokana ka soutenir borfelin tout ça donc bientôt tout ça la œuvre moko ekozala ka uniquement pour to kende ko remettre en gros na borfelin ko ça le loko moko ya propre pour na borfelin ko taba on na ba condition moko ya bien voilà ba idée o bandi comme ça za banda ba ko ya na mama Tiffany obeta on dit ko beta concert pour que yo ose le côté mais toi que nous pesons ba orphelin la princesse Abi so ki ngamo pe na zaki orpheline donc faut na salango donc c'est un peu ça des très bonnes initiatives voilà ça. Donc si ko to tala ba chrétien ba kosani ba soutenir voilà te bazala je sais bazala naza elikia na pe dabiki bazala parce que moi na Congo même la poto il y a des vrais chrétiens na Pierre Rambote on a tira mabo na sina respect na ba vrai ba chrétien donc bon soutenir concert wana botia maboko pour que
manifestation ne salema pour que bato bakoya na lisanga na losambo donc naba onyo so ya biso to kende ko salela ba orphelin wana o bazonga na ba septembre yo sunga ka orphelin moko mais cette fois-ci sala eke après événement oyo ya concert oyo ya trône pour que ba orphelin 10 30 200 bazwa lipamboli oyo uti na maboko na yo na yango est-ce que bakoki pesa biso élément oyo ya image oyo yo pasteur azobetaka azobikisa bato na caché yo ke évolution ndenge ezokende donc abetika caché quand ozalaki avec lomoni abeti caché na likambo no pa bongo ndenge avandi ondire nzambe régie à vous. In the request of Brother Kayongo. Mukasera kano sajja kutinda tadde stamp mukusaba ko Luganda Kayongo. So his request you can go and walk. Kati sebo osobola okgenda otambule tambula ogende. Hallelujah, watch Brother Kayongo. Luganda Kayongo. A gentleman who couldn't walk is now free. Merci de retour. Ndenge tozolo babo consommer album Trône. Et pas Marie-Claire Karawa na France et puis na États-Unis et pas ndeko Nekab hein bo zoyango bo consommer yango mama fura je sais que bo consommer bato ya États-Unis le lingue bo lingue la princesse na bato France vraiment na biki boko ki sanzambe sonité bo sala yango po bo linga moi na bino ya na bino leki na bino donc maman na bino pe la princesse de l'Éternel vraiment que le Seigneur vous bénisse et puis pour na bon to bongama déjà donc bientôt là ba ko annoncer bino date o eza bloqué parce que ba réunion déjà bandi pour na concert à munene oyo ko salema wa concert ya liboso o album Trône oyo maison House of Hope et sengi la sœur Tiffany et que abeta concert uniquement pour soutenir les orphelins hein pour na ba orphelin to ko tala bango ko tia bango na ba condition a bien ce que vous olingo faire partir en tout cas contacter na lo lengenyo solingi soit sponsorisé au sala pour que concert wana eleka malamu c'est un peu ça parce que dire total image wana na yo ndeko pasteur le quoi yo azobiki sabatuka na kasha pamba na bité kasha na zongwe. Maman Tiffany, vous savez comment on a image et ça la pas si moko bato ba comme mokolo nzamba osisité bato yo ba soutenir ka bato vraiment pour sangmala ma royaume kende na kata bato na ba odinda sangmala mo etema solo ça fait mal muto na ba problème na epa nzambe yo se mettre na place nzambo va na mesa na pa dossier na caché di problème nini o mutuka ma beti caché zo mutuka na tambula te ma c'est quoi ça. Même Nzambe, il fait grâce à qui il veut. Il fait quand il veut, comment il veut et où il le veut. Dans le domaine de miracle, Maman Tiffany, Nzambe va forcer à faire la miracle. Non! C'est regrettable. Mais aux hommes, on a dit que Bikam, c'est le peso salema. Et que Zamabe, ce qui n'est pas salam, salamité, tout le monde de Kouana, pour l'excellent image, va bêti caché, puis à Tamboli. Qu'est-ce qui prouve que c'est Nzambe? Qu'est-ce qui prouve que c'est Nzambe? Na domaine miracle les alaka te bikamo yango moko. Te na domaine nzambe za bongo te na domaine nzambe za laka au nom de Jésus lève-toi et marche. Na moni sika tangi comme au nom de Jésus te na moni sika habiter que so nzamba lingia sabu non mais yende mutazana ordre na mamaso beti caché na dossier pa papa patemi maman ba étranger bango bana ba kota na Afrique ba kota na Congo ba bebisa église sans église nde bajara bato wana moni bato même na poto abina que les sous prière te po trop c'est trop bajara biloko wana que les enfants de Dieu comprennent que toi quand l'église te poto mon miracle non pasteur mutasala rangote miracle eza domaine privé ya Nzambe c'est ça. Mais pasteur dire to kokende vraiment malembe ko kitana suka émission na biso ebele abato wana bakoyaka bazon di mapé makambo wana ezalaka sous mouvance ya nini ezalaka sous mouvance ya envoûtement. Comment ça? Maman Tiffany ndenge na yebeli yo Maman Tiffany la princesse de l'Éternel moi na nzamba solo obongo la motema intellectuel que ozali OK mbala mo place ndenge wana yo mo comprendre que ngam na ye na prière pour na bonde la nzamba yoka asala ngangolu mais pasteur mutatie caché na dossier na ngai so fiche à hôpital na malade na ngai est-ce que au quoi analyser te keza buzoba
mais Eli pe alobaki ke mbula ekobeta te atiaki nkombo ya soutien alobe na ndenge na ye akangi mbula ebeta te. Il faut avoir le contexte et puis pourquoi Eli alobaki yango à ma parole. Eli fit un prophète de Dieu. Un prophète Yanzambe. Il voulait que l'on a Alex Akab que Ananzambe a solo parce que concurrence c'est na banzamba prophète de Baal, un vrai prophète de l'Éternel. Vous voyez? Lelo makambo yo mama nanga ezana saba mfutuma. Comment expliquer yo muto ye l'église oyebi ki nzambe mutasalaka et nzambe mutapesaka. D'abord to ya te poto zoelo to yeli mais to lokana no bokonza likolo. Jésus a cherché premièrement le royaume. Nyo se kopesa mnabiso après. Mama Tifani na beto yo mo lisolo mukuse. Ngana sina landi pasteur moko soki ya Tanzanie so ya mboka nino ba Nigeria bazo ko sabatu. Azu téléphone portable s'il vous plaît. Atena to abi mama attendez. Maman meta zelanzamba oselo bikamo. Téléma maman na télé azu portable. Akomposa bi alonzambe. Nazana maman meta liboso na ngana isa nini. Nzamba bibo yebisa na opeze jeep semeno. Maman meta nzamba bi jeep semeno. Maman na amen. Ata yo moko. Omoteki soki mutasala na bamfuto te sala na buzoba. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est ça. Dieu est dans sa parole, mais pasteur, pasteur wana asali to mona on peut avec l'église awawa au mona boy sabana na nzambe comment likambuna na papier comment likambuna yo tsango pesanga ngo ngana okende ko bondela mais yezo kende bondela ta so betaka cacher sur place différence ezata ya wana moni mama Tifani ngai bitumbana ngeza la ko dénoncer batu banda na banda ba émission ko dénoncer mabe ko la sabato nzamba zali pe nzamba sala ka ndenge nini na Kinshasa pe makambo tipo nazo sala tipo wana awa pe zali ezali bon alors on est batu bible toute la question hein? Est-ce qu'un aveugle peut conduire d'autres aveugles? Non, bah quoi on sont les boulot. Donc batu ba comprendre que tu as dans l'église que nous canini. Comment on va comment on ramène la papier? Bon, nzamba opesa obo ezela. Yo nzamba ngada wana bitinda nayo. Mais non. Asala katanga lingi, ndenge pa lingi. Yo ketiki la nzambe ba enveloppe na nyoso makaka. Na adresse nini? Aitiki la nzambe na adresse nini? Na prière. Batu yoko sabato maman. Depuis mort il y a Jésus, la voile du temple a été déchirée en deux, du haut jusqu'en bas. Tout le monde a eu l'accès d'entrer dans le lieu très saint, de prier et de demander à Dieu. Il nous a donné le pouvoir d'imposer ma bonne babeli, motonoso abika selon ta foi, selon ta conviction. Mais ça il faut qu'il ne par où par epanaye à l'intermédiaire à caché. C'est pas ça. Yango mamba catholique to bandel ko lobelao et santunanyo sambele la biso mama Maria yo mama ya Yesu sambele la biso c'est de n'importe quoi. Ya mama mezanga tina na Congo pe biba bêtise on zo salam que peuple de Dieu va comprendre et si comme on ba te bo konzali kolote ba préparer pour l'enlèvement te bimana yo parce que nzamba za kuna na ba bêtise wana te. Merci pour lelo to suki ana pasteur Diarto. C'était un peu ça pour que tout le bien ma cathédrale wana batwa tuni biso mingi mais parce que to lobana suka ya mboto zo vrai fond lobananga suka ezali bandeko Jésus-Christ revient bientôt yango lobananga suka vrai faux pasteur Diarto mais na pas raté pourquoi ba payer mara mingi na vrai fond oh yo mo yebiti la question moro oui éviter la question nini et puis c'est bon. Ah nzamba amona prophète Jephthé parce que dire to vrai ou faux église catholique est un nzambe faux te micro kante faux Vrai ou faux, église de réveil à Nzambe? Vrai. Ah, Nzambe. Vrai ou faux, église de réveil et ça de la bikeko? Faux. Vrai ou faux, église de réveil paix
ils ont la pratique à ma bé. Vrai? Parce que le gros boy a tout expliqué ça. On répond seulement par vrai ou faux, donc voilà. Vrai ou faux? Bah pasteur. Bah là t'as ba croix paix. Vrai? Vrai ou faux catholique pèse en ba croix? Vrai? Vrai ou faux basang bah là t'as ba soutane? Vrai, basang bah là t'as soutane. Papa, comment bah que c'est ce qu'on est mal? Vrai ou faux pasteur peut bah là t'as ba soutane? Vrai. Vrai ou faux basang bah senga ma bonza kambala moko? Faux. Vrai ou faux basango basenga na bango dimité? Au boy tout pas que ça m'a je sais pas comment. Mais ça je n'ai jamais été là où. Vrai ou faux basango basenga ka dimité? Dim. Ça je ne sais pas donc. N'avez pas répondre. Mais comment c'est que c'est bien catholique? La semaine catholique, il y a des offrandes, il y a des dim konate. Ah voilà, quand plein culte ou bien on a couvent, je ne sais pas. Il y a tika dim kuna pasteur Vofo. Nga catholique ale mwana muke na pia dim kuna. Non, moi Vofo mo bon en émission. Moi Vofo me pesa ba tout mort aussi, pasteur dia ta balukelinga. Non. Bande ko na biso ngata ba pia. Vrai ou faux, ba pasteur ba sala kindumba. Mandez la question, pardon. Je sais pas bien. Mandez la question, pardon, madame. Vrai ou faux, bah pasteur, bah ça la kindumba. Faux. Pasteur, tu as ma cambo au Lukalabanda. Ah, mais oui, parce que. Vrai ou faux, bah sang, bah ça la pédophilie. Vrai, parce que bon, papa, bon, vrai. Donc ceux qui savent vrai faux ba pasteur ba escroquer bato. Vrai. Vrai faux ba sango pe ba escroquer bato. Vrai. Vrai faux ba sala ka msala moko na ba sango na ba pasteur. Msala moko te faux. Merci pasteur Diato, mot de la fin to comme na suka. Ah bandeko. Bon monika vrai ou faux donc le rôle les Nazariens et boya to petite explication là na Simanengo. Ça c'est ça nous fait ça donc parce que c'est une réponse directe mais il faut qu'il y ait l'explication donc là il a côté demande en public en pleine émission tout bongi ça vrai ou faux Anna. Quand tu réponds faut expliquer pour donner une réponse on a battu elengi na ezaka bon ezaka ya sec pour déjà ça l'émission le bébé on a boire le bisabine so ebele na souka ezaka vrai ou faux. Bon, je dis déjà merci à Batunio Sobalandi Bisso, Nzamba Pamolabino, ba vrai serviteur, ba servante de Dieu. Vous êtes tellement belé, vous êtes dans les bons. Mais malgré na poto, au Pengwate, au Tikanzambete, na Chimabo na sina respect, pour la Nzamba Pambolayo. Yom to soutenir Amara Mwanzambe, o ebi keza Nzamba zo soutenir ango. Nzamba Pambolo Koba Rosa Malam. Apocalypse 22, 11 à 13, elobi, o asala Malam, Koba Rosa Malam. O pado sala mabe, Koba na mabe na yopo. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'était bien le pasteur Dierto Malouano, contact Nanga et Zalaka, plus 243 89 526 94 95 et deuxième contact Zalaka plus 243 984 79 53 plus 243 984 79 53. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était vrai ou faux. Le pasteur Dierto Malouano nous a répondu. Mais il n'y a pas de cas où il y a le biwana yangonde. Ce pour nous, ça n'a pas place au corriger pasteur Dierto. Ah, tu es vrai. Ah, tu es faux. Oh, ça là on a commentaire. Et on a lu sous pour battre. Bah, les bah, ma sœur, bah, c'est pour la tête. Bah, image n'a pas pédophilie wana. Bah, c'est pour la tête. Et ça m'a été à battre. Bah, image est significatif. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Restez branchés. Tout ça, il y a Italie et Zikate. Pour ça, il y a Italie et Ziki. Autre coup, tu as somme. Plus qu'il y a France. Pour Anzamba, comme Tumba, cathédrale.
atiki cathédrale eza na makambo oyo epelisa ya 5 ans ake tumba cathédrale ya France tomoni bimona mona so mabondeli na biso oyo nyonso aza mwana nzambe auta catholique abondelaki ya Italie ezika te mpo kuna nde papa ya Roma mutavandi poso ya Roma eziki parce que to makambo ko mona na kuna très dangereux na ebisi yo ka passer direct ngami kololo samola kaka na lo batande pasteur prophète John Ngefa Yimbaka bande konanga na sali bino nini cathédrale etumbami kolobikisa ya Italie pour makambo gobima kuneza ya somo. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste l'ambiance de cette émission. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Diarto Malwano. Big salutation à bande kone surtout au bazo soutenir l'église catholique na ba prière. De big salutation à bande kone surtout bazo linge tumba marai continue tumba poto mona ba makamsusu. Nga na ensemble na nzamba sunga ya talika. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission Sika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazareantv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire. Le Boko ya Mama, hey, hey, hey. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Azamwana motote, o akosangai, abongwani pe.